m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est vous qui m'bambez derrière vous. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino nzambe apambola bino vraiment en tout cas sika bozomi na bandako na bino ya bino ndeko Shora de Soulanga Kongo Alenga kimia nzambe ezala kati na mabota na bino émission masolo na biso émission tolobiki ya solo mokolo ya vendredi lelo bolimbisi tokobanda osala bino barésumé ya masolo nyonso tu eleki na poso mobimba oyo ezali kolendisa bato bazali kobeta mabaku mingi yango tomonaki bandeko bakomeli nga balobi tozongela émission oyo mpe ezali nécessaire mpo bato bayebaka makambo nini ezali koleka na communauté na biso tozomi na diaspora mpe kuna na kati ya RDC na mboka na biso mboka ya Congo mpe surtout na bapays na biso Afrique tokobanda kolobela nyonso Kongo Alenga azali ndeko na bino mutu na bino nzamba apambola bino bosabone toujours na Kongo Alenga TV yango ezali chaîne na bino oyo tokomonisaka bino makambo oyo ezali ebele bino kaka nde bokoyeba oyo bokoki kosala mpona kosoutenir chaîne na bino bandeko oyo bazali na volonté tozali kozela bino toujours Kongo Alenga maboko polele soso pembe ya solo bandeko tozali kaka kozela bino biso toyaka kaka koloba pamba te ezali makambo etali mboka bandeko na biso na bandi na nsima na nga bozali komona bafoto sujet na biso ya liboso tokolobela bokutani oyo ezali kozelama bato bazali kozela yango oyebi ke président Martin Fayulu na président Félix Tshisekedi bango Martin Fayulu Olenga Nkoyi azalaki asali médiation on tokoki koloba mpona kokutanisa bango mboka na biso mboka ya Congo ezali na guerre RDC est en guerre biso Congolais tozali na bitumba bazali kobundisa biso na Rwandais et surtout na pays oyo tobengi occidentaux bango nde batu wuta bakoko na biso ti mokolo ya lelo bamindele tobengi occidentaux batika nano mboka na biso mboka ya Congo te yango ti lelo bango bazali koluka kaka basalaki nyonso na 1885 awa na kati Allemagne bakabola Congo bakabolaki yango kasi ya solo etonda bango te bakamwa ndenge nini biso tozwa mboka ya monene nzoka bayebi te milimo bakoko esalaki bango flou bayebaki kokabola yango te batia yango bapays poso balinga batia yango bapays bandeko na epoke wana na 1885 tozalaki na biso likambo koloba te parce que boyebi ke awa kuta na kati Allemagne ndenge bakabola yango ata mutu mwindu moko azalaki te na kati ya Berlin donc soki balingaki Congo ezala ta 10 pays bandeko elingaki ezala mais lokola bakoko na biso royaume Congo ezali ya bakoko na biso balakisaka ya solo mundele azali na ye mayele te parce que mundele akanisaka lokola créaka baavion babiloko ebele ye akanisi ke ya solo ye nde mutu abandaki civilisation nzoka civilisation ebandi epai na biso biso nde bato tosali civilisation yango toyebisaka bino ke
to comparaka te religion na tradition. Biso bato mwindu tosalelaka tradition, mindele basalelaka ba religion. Bokutani ya Martin Fayulu na président Félix Tshisekedi Fachi Beton, biso tozali kosepela nango. Bakutana parce que likambo ya mboka ezali kosenga, il faut kosolola na ba tendance nyonso. Bato opposition na bato ya majorité, likambo ya mboka ekomaka ensemble nde tomonaka équipe nationale. Messi abetaka na Paris Saint-Germain, okuna abetaka na AC Milan, okuna Messi okomi Argentine, bakei kosangana. Nde toza komona Sadio Mané aza kobeta na Bayern, mais otala boye moko aza kobeta na, donc ezali équipe nationale. Donc mboka na bino soki ezali agressé, bandeko na ngai, il faut bino nous surtout ba politiciens bozala bomoko, même biso peuple congolais, bandeko na ngai ba congolais oyo tozomi na diaspora, tozala bomoko pona likambo etali mabele po biso tout tokoki koperdre RDC yango. Alors po toperdre yango te, totya nanu ba tendance ya makambo na biso ya mopanzi, mais tomipesa sikoyo na mabele ya bakoko na biso tobengi RDC. Donc bandeko na ngai, tozali kosepela bokutani ya Martin Fayulu na président de la République, bakutana yango bandeko na ngai. Merci mingi na premier sujet na biso. Vraiment en tout cas toza kotombela. Bonne chance na président de la République pe na président Eli Martin Fayulu, parce que yé ti lelo a réclamera toujours réclamation tout ça sila nango, parce que élection mosusu eza kobanda. Donc bazo kutana kala mingi te pona basolola kaka makambo etali la République démocratique du Congo, makambo za koleka côté ya Kivu. Yango tokosolola yango parce que bato babeti sete tolo bakasusu te ko bitumba ezali na este te, bitumba ezali na mboka na biso na RDC. Ne tomonaka na Ukraine balobaka kaka bitumba ezali na Ukraine, mais jamais balobaka bitumba ezali na Kiev to na Kherson. Donc bandeko bitumba ezali na RDC, na mboka na biso, mboka bakoko Congo. En tout cas, Nzamba Pambola Bino, vraiment Martin Fayulu, président de la République, beaucoup na Fachi Beton, boso la makamba mboka, biso dans la besoin solution zoma, mboka na biso comme kimia, ba passeport tout ça ko zelati lelo, président de la République, ba passeport za ko kangama. Ba lobi ba Rwandais ba salaka, ba passeport, bango ba bazali ko contrôler ba passeport na biso, yango bandeko, tout ça ko senga pe na président libérer ma passeport. Il faut qu'on ait un ministre ministre des Affaires étrangères. Ma passeport, il est là, ma passeport, ngai pe na kotsa, bato ba kotsa ba passeport, il est là, bazo zelango. Bato musu ba kotsa ba passeport mususu depuis Anvers, il est là, bazo yango te. Biso to boya ko changer nationalité. Toujours ba congolais. Ba passeport to ko zelango et ya. Président de la République Zambela to beti pe likamotele ba passeport diaspora zozanga ba passeport to voter na nini, to voter na nini. Merci mingi ya solo bandeko wana zaki sujet na biso ya liboso oyo tolobaki pona bokutani ya président de la République, commandant suprême pe na président ya SID, président Eli Martin Fayulu bakokutana po basolola makambo etali mboka na chef de l'État pona koyeba ndenge nini munguna bakoki kobimisa ye na mboka ya Congo. Matondo mingi ya solo ya mibale tokolobela bino likambo etali na bandi bomoni ba photo ezali na nsima na ngai. Tokobanda liboso na papa na biso chef spirituel ya église kimbangiste, papa Simo Kimbangu Kiangani, mokonzi ya Bule. Papa Simo Kimbangu Kiangani, mokonzi ya Bule, a lancé appel. Ezali première fois mbala liboso ba kimbangiste
basala marche ya tour oyo papa Simon Kimbangu Kianga na lobi trop c'est trop et comme likambo sikoyo ya congolais nyonso acha moi eloko na ye un pierre mpe na kati ya makambo etali mboka ya Congo. Papa Simon Kimbangu Kianga ni chef spirituel abengi bakimbangisi nyonso tu ya Congo mobimba samedi lobi bango nyonso bakozala libanda mpona komarche mpona likambo tali kosoutenir chef de l'État na mbela oyo abetaki congolais nyonso tu tomipesa na makambo tali mboka ya Congo. Yango papa Simon Kimbangu Kianga ni mpe abengi bakimbangisi atanke bazali bacongolais bakongois bango banso baleka bongo mokolo alobi mpona kotelema mpe mpona kobengana monguna mpe mpona kobelela Fumu Kimbangu pamba te ezali mabele na ye ye nde ayaki kati na mokili kati na biso ntango tobelelaka nkombo ya Fumu Kimbangu tomonaka mpe papa Simon Kimbangu Kianga pamba te ye nde azali mokonzi ya bule chef spirituel ya église Kimbangise. Yango bandeko na ngai lobi ekozala ya koyinda na ndenga kosakana te na kati ya Kinshasa bakimbangise lobi bakobelela bakobeta bafanfare mpe bakotambola mpona kobengana milimo nyonso ya mabe ya barwandais tuti oyo ezali kokonza mboka na biso pamba te bango bayaki mpe na molimo na bonzoto tozomoni nde bazali kobundisa biso kasi ya solo bayaka mpe na ndenga molimo mpona kobloke esprit nyonso tu oyo ezali na mabele ya Congo. Yango bomoni bandeko bazwaka biso parce que lokola biso tozobelela so bamilimo bakoko na biso te bandeko na ngai biso bacongolais tozali na pasi. Yango na papa Simon Kimbangu Kianga akoti makambo oyo na nko pamba te ye pa azali Congo azali congolais. Yango asengi bakimbangise lobi bandeko na ngai ekoyinda awa pe na poto tokotikala nsima te tous les bana Fumu Kimbangu balobi ya solo biso pe tokotelema. Merci mingi na Doris Mboko papa Mboko Doris motema ya mama Natasha en tout cas merci mingi. Merci na bandeko nyonso tu bana Kimbangise nyonso tu bana SKK apesi ya papa Mananga motema ya mama Augustine na Belgique bambote mingi. Mbote na bandeko mbote na Dide Masuki mwana Fumu Kimbangu mbote na bandeko nyonso tu oyo bana Kimbangu bana Fumu Kimbangu en tout cas bambote na bino na bosani te bana Bilaka bino pe botika la simate ezali makambo mboka koko eko boza ebele en tout cas botelema pona likambo etali mabele ya bankoko na biso nyonso tu totelema nango tolanda bilili bomona ndenge bakimbangise wana ezali ka entraînement ya lobi bokomona ndenge kozala lobi ekoyinda mpe tokozonga susu lobi mpo tomeka komonisa bino ndenge koleka lobi tolanda bilili on se retrouve après avec faki ya église Kimbangise ndenge kozala lobi tolanda bilili matondo mingi.
matondo ya solo bandeko na bandi ya mibale tomemelaki bino likambo oyo ya bakimbangise bomoni ndenge entraînement na bango wana ezalaki bongo na stade po bakota na kati ya stade de martyr donc lobi nde mpenza ekozala mobange na marche oyo mbele ya papa semoki mbango kiangani chef spirituel abeti mpona bakimbangise nyonso ekozala bokutani ya monene marche ya monene oyo ekozala lobi mpona bafardc na biso oyo tobengi mapinga kosoutenir bango epuis kosoutenir bango mpe na molimo yango tosengaka na fardc basoda na biso bobelelaka molimo ya mfumuki mbangu bobelelaka molimo oyo baoccidentaux bamemela biso te paseke baoccidentaux bayaki kokosa biso mpo babungisa biso na ndenge ya molimo oyo tobengi spiritualité mpe na ndenge ya bonzoto mpo ekonomi na biso toyeba te mpe politike toyeba kosala yango te basoda bobelaka milimo bakoko na bino basoda bobelaka milimo ya bankulu bobelaka molimo ya mfumuki mbangu mfumuki mbangu kaka nde mutu aza solution ya Congo mpe ye kaka nde akostabilize makambo nyonso na kati ya mboka na biso soki kaka tohonore ye totie ndenge batya Jésus na Brésil biso mpe tosali statut na biso ya monene ya mfumuki mbangu mindele basuki mpo tokobelela kaka ye nzambe akitaki alataki kaka ye nde moto akopesa biso mapamboli tomikosama te na mboka ya Congo l'air est grave mundele akomi na suka occidentaux akomi na suka biso bato mwindu bato civiliza bango biso mpe bato tosala makambo ebele ezala sekret likolo sekret ase sekret ya bazamba biso bato tosali biloko ebele bilanga banzete nyonso tu biso bato oyebi sekret nango mundele akokosa biso su te c'est le temps ere ekoki merci mingi ya solo bandeko ezalaki bongo mbele ya mibale oyo toyelaki bino mokolo ya lelo na likambo etali marshe ya lobi ya bakimbangise merci na papa semoki mbangu kiangani mokonzi ya bule kimia na yo ezala mpe na biso bato tolobaka likambo oyo ya kimbangise molimo santu ezala na biso ntango nyonso yo moko mpe obatelaka biso na losambo na yo osalaka mpo na biso tozali libanda ya mboka matondo mingi ya solo ya misatu bandeko na ngai tokolobela bongo association ya Erogal Lisungi association ya Erogal Lisungi oyo fondé nango oyo azali fondateur nango Clara de Bruxelles avec le président Lebo à Paris présidente na biso na Kinshasa mama Pepito Kilala ye wana bozali komona na photo mama Pepito Kilala autaki kosala boyambi oyo bolimbisi autaki koyamba bandeko na ye ya Erogal Lisungi oyo bavandi awa na kati ya Europe bakitaki bongo mpona kosala don oyo ya baban po bapesa baekole baban boyebi ke association Erogal Lisungi mobange na association oyo ezali bongo na Europe oyo ezali kosala baevre ebele ezali mpe ouverte na bandeko nyonso tu oyo balingi koya koassocie association Erogal Lisungi la porte est ouverte yango mama Pepito Kilala oyo azali bongo bourgmestre ya commune ya Kinshasa mama Pepito Kilala ayambaki bandeko ayambaki bongo délégation oyo ekutaki Europe bandeko bokomona bango na bilili bolimbisi
botala na bili bomona ndenge mama Pepito Kilala biso tobengaka ye la reine Pepito bourgmestre ya commune ya Kinshasa, présidente ya Eroga Lisungi Kin ya yambaki bongo délégation rutaki mikili ya poto bandeko ezalaki esengo bana bumbu selembau boyebeki association ya Eroga Lisungi esangisi bumbu na selembau. Donc ezalaki bongo na bumbu na balabala manifeste na salle Elizabeth bandeko bolanda bomona ndenge mama Pepito Kilala ayambaki bongo délégation ya bana poto bautaki na Europe na présence ya ye moko fondateur Clara de Bruxelles. Merci mingi na JP Soudav le donateur et na bosanité Eugène Manangisa kulutu na biso. Merci mingi na molonga na yo. En tout cas nzamba pambola ale maloko pazalaki na pointe na bosanité mama Berthe sepe na mwana na biso lor pazalaki wana vraiment ezalaki sengo komona ndenge Eroga Lisungi bapesi baban. En tout cas ezali sengo mingi tolanda bili bongo totia commentaire mama Pepito Kilala en direct ya Kinshasa. Merci mingi. C'était sous une atmosphère pluvieuse que le membre effectif de l'ASBL Eroga Lisungi ont accueilli le comité dirigeant de cette association venu de partout dans le monde. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, le développement de deux grandes municipalités, dont Bumbu et Selembao, auxquelles ils sont reconnus comme ressortissants. À sa prise de parole, la présidente de Erogal Lisungi, Pepito Kilala, a présenté tout le comité dirigeant de Erogal, tant de la diaspora que de Kinshasa, en commençant par le fondateur de cette association, Clara de Bruxelles. Pensant au développement de Bumbu et Selembao, l'ASBL Erogal Lisungi estime qu'il faut révolutionner les conditions d'études dans ces coins de la capitale, raison pour laquelle ils ont procédé à une allocation de 120 bancs répartis en 4 pour 2 écoles à Bumbu et 2 autres à Selembao. La présidente Pepito Kilala explique en quelques mots ce que c'est Erogal et leurs objectifs poursuivis. En fait, cette ONG est née parce qu'une fois dans les réseaux sociaux, on a vu qu'on s'est moqué de nos enfants parce qu'ils étaient assis à peiner dans les écoles, assis à même le sol. Ça nous a dérangés et nous, qui avions passé notre enfance ici, nous nous sommes mis ensemble pour voir comment nous pouvions canaliser nos petits moyens, mettre des économies, mettre de l'épargne pour soutenir nos élèves, soutenir nos familles. Dans la foulée, elle invite le gouvernement à jeter le regard dans ces deux communes en améliorant les conditions de vie de la population. On a voulu démontrer à la nation que des communes dites reculées ne le sont pas. Si elles le sont, c'est par rapport à une volonté politique qui ne veut pas donner les mêmes chances à tous les enfants. C'est fort dommage. Nous déplorons cela et que ce message et que ce dont interpelle les autorités afin qu'ils aient un regard attentif vers toutes les écoles. Il faut aménager les écoles, il faut donner des bancs aux écoles. Je pense que quand les enfants apprennent dans des conditions confortables, quand on a du confort, ça permet de bien assimiler les cours et ça permet d'exceller également. Pepito Kilala fait appel à tous les ressortissants de ces deux communes de se joindre à eux pour le développement de leur municipalité. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi bomoni bilili ndenge mama Pepito ayambaki délégation ekutaki Erogal Lisungi ya Europe oyo bayaki kuna na Kinshasa. En tout cas ezali sengo yango toali kosenga na bandeko nyonso tu bana Bumbu Selembao Erogal Lisungi, la porte est ouverte. Ndeko nyonso bandeko foko kota na association yango esalaka malamu soko na association na yo bandeko okoki kozwa mwa implice na yo ntango ozosunga bato bazali na kisasa ndenge bato bazwi baba bandeko ezali na yo mpo opesaki osali participation na yo nzambe mabondeli ya bato bavandi na baba wana bana wana na bamama na bango ndeko yo mpe kokutamela yo okokamwa moko mosusu okamwa kaka nzambe apamboli na likambo moko bokomprendre te nzoka nde mabondeli ya bato oyo bavandi na baba na baboti na bango bazali kosepelaka bana na bango akomi kotanga malamu avandi ndenge nga navandi awa na mesa nazali kotanga vraiment ezali esengo
merci na président Lebo, merci vraiment na comité directeur ya Eroga Lisungi Europe, pe na bosanité, merci na présidente na biso Mama Pepito Kilala, pe na comité nyo surtout ezali kuna na nzinga ya Mama Pepito na kata Kinshasa, comité ya Eroga Lisungi Elkin, na pesi bino merci mingi na initiative oyo bino bosalaki na koyamba délégation ya Europe o bayaki pe okutana na bino ya solo, pourquoi pas mukolo mususu pe biso banso tokozala pe kuna na Kinshasa pona kolakisaki ya solo Eroga Lisungi. Vraiment tozali kosepela na mosala nango, mbote na bana bandali nyonso tu oyo baintegre na kati ya Eroga Lisungi, tokomi bomoko ndenge tolobaka bandali selembau ezala nango eloko moko. So bokei na bandal bokokuta babalabala nyonso eza na kati ya bandal ezali ya bakongo, eza nango polémique te, me kasi ya solo ezali zone oyo bakongo bato bavandaka na kati ya zone oyo ya liboso. Babalabala nyonso majorité oyo eza na bandal bokomona ngo na kombo bakongo. Selemba obumbu batu tout majorité mingi pe bauta na bango bandal. Donc bandeko na ngai eza nango polémique te, eza kaka biso tu bana Congo RDC tosala tosangana po tosala une force ndenge Mobutu atika unité, union fait la force, totonga pe mboka na biso. Merci mingi na Mama Pepito Kilala ba initiative ya boye salaka yango ebele nzamba pambola yo vraiment na ndenge ozali pe kokamba commune ya Kinshasa kuna, en tout cas kimia nzambe ezala kati na yo. Et merci mingi na fondateur Clara de Bruxelles, merci na bandeko nyonso surtout oyo bo accompagnaki vraiment Eroga Lisungi na kata Kinshasa. Matondo mingi ya solo bandeko toleki lisusu pona kolakisa bino ke makambo ezali ebele oyo tokolobela bino lelo. Tokolobela bino lisusu likambo etali ndeko na biso Eliezer Tambwe. Ndeko Eliezer Tambwe mikolo yo atomboki atelemi mabe pona kobundela bana Congo, atie lisu na ye kati na makambo nyonso oyo ezali koleka na Congo. Biloko kokota ya mabe, ndeko Eliezer Tambwe en tant que député honorable bandeko na ngai azali kotika na simati. Mikolo leki bomonaki na laksaki ndenge marchaki pona ko soutenir FARDC na mouvement na ye, na parti politique na ye. Lelo ndeko Eliezer Tambwe azali kotelema na ba sardine. Oyebi biso nyonso tuta toki na Kinshasa toki kolia sardine moko tobengi ani. Sardine ya ani na kwanga. Tinga pela sozo fina bandeko. Na sardine ya ani elenge owapi. Ndeko nyonso tozolanda ngai vraiment merci mingi na Alexis Champagne. Nayebi ki asolo Alexis Champagne pa alia kwanga pene ya ntinga na surtout biso ba Congo do ba koteka wenza selemba wana. Donc tolia ba kwanga wana vraiment en tout cas ezalaki elengi moko ya koboya donc bandeko na ngai ndeko Eliezer Tambwe atelemeli bandeko oyo bazali kokotisa ba sardine to bato bazali ko fabriquer yango na kati ya Kinshasa. Bokolanda na bilili po bomona ye moko ndeko Eliezer Tambwe ndenge azali koloba na makambo etali ba sardine oyo ya ani oyo ezali ekoti epai na biso na Kinshasa. Merci mingi na Anise Mondele bambota tro na mboka Bruxelles. Anise Mondele moninga ya Alexis Champagne. Merci mingi ya solo bandeko tolanda Eliezer Tambwe boyoka bino moko bandeko tokeba na biliali ya biso bana Congo toyebi te babiloko za koya pa na biso toyebi te soki bandeko l'État pa azali wana. Donc Eliezer Tambwe merci na ndenge aza ko éclaircir biso bandeko na kotia commentaire te bolanda ndeko Eliezer Tambwe
honorable Eliezer Tambwe ndenge azali ko beta pena masolo ya sardine oyo ya Ani oyo ekoti na Kinshasa. Tolanda bilili masolo na biso matondo mini. Nalobelaki makambo ya ba sardine avarié, mais c'est Tambwe a cosité. J'insiste encore. Mais c'est Tambwe a cosité. Agitation waneza ya pamba. Et moi j'ai dit aux journalistes boko banda kolia bango mbongo. Nalobi na batu balakisi bino carton ya sardine. Balobi yangoyo biso tozolia ainsi de suite. C'est tout ce qu'ils disent aux gens. Biso tozolia amoni biso moko tozolia za malam. Carton ya ba sardine wana soki otali les ana date de fabrication ba komi juillet 2022. Na eloko munene basali yango boy. Na muke likolo nde ba komi décembre 2026. Na lingi bolanda explication, je suis obligé de le dire parce que je vis leurs avocats s'agiter. J'ai dit, je ne voulais pas me lancer dans ça, mais je vais vous aider. Il ne faut pas causer la si léger. Si quand tu fongoli ba boîte de conserve, tozu boîte. Date de fabrication zali kolo ya ba boîte ya sardine wana te. Ezate. Kaka date d'expiration. Totuni bango na tuni libanais wana na mais papa. Mais ndenge nini ba komi date d'expiration awate. Oh c'est-à-dire toke tozu 5 modèles ya ba boîte de conserve ya ba sardine ango différents. Au commande sur la boîte on a écrit la date de fabrication et la date d'expiration. Pona nini pa kaka oyo ba comité bazo koma makamuso ba comité kaka date d'expiration. Il y a quelque chose. Bande konanga mukolo nazozela ndenge na lobi wana nazozela bazonga lisusu soki bazongi je vais rentrer avec des images moko moko muto akolia keloko kunata batiaka nanga tembete parce que je ne passe pas faire les matuvi. Je ne supporterai jamais le sang de mes frères couler parce que moi j'ai besoin d'avoir quoi que ce soit. Bakoseli OCC que OCC a lobby OCC ngai na kei. J'ai changé na bakonzi ya OCC na lobby ezandengeni ba lobby te. D'ailleurs nous sommes en train d'enquêter là-dessus. Et nous vous informons que conteneur ango ezaki mibale te ezaki 13 conteneurs. Nous cherchons la destination de 11 conteneurs différents. Et vous passez bolati ba veste, bozo le kana télévision et vous me connaissez très bien. Boebinga malamu. Je pouvais rentrer dans le même média. Ici j'annonce. Boebinga bien. Soki batu bazaka léger. Soki boza ba marchandise, monsieur Tambwe ne sera jamais une marchandise. C'est la différence entre moi et vous. Bokoza la nambon kolekanga, bokoza la boitani kolekanga, tout ce que vous voulez. Mais ce Tambwe n'est pas une marchandise. On était descendu kuna, na collègue nanga André Tambwe, je dois les saluer. Totuni tuni mituna va paniquer. Mettez à la disposition, à notre disposition, ba document. Oh, bah réquisé, to réquisé, mais c'est temps à cause à la liste, à comme juge parti. Alors qu'ils ont promis tout de suite, il y a que, on n'a rien à cacher, on va vous donner les documents. Après, on m'a récusé. Comme si c'était une procédure devant le parquet. Ils ont le courage de passer pour faire consommer aux Congolais et là qu'on a alerté. Oui. Je parle en tant que parlementaire et j'assume ce que j'ai dit. J'ai beaucoup d'images compromettantes. Oh, mukolo na kotia yango. Mukolo moko akole. Bachaka nanga tembete. Et moi on ne m'amène pas comme ça. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi ndeko Eliezer Tambwe ndenge amonisi na likambo tali basardi na Ani. Ya solo bandeko mboka na biso mboka ya Congo c'est vrai toza na biloko ebele toza na ba mai toza na fleuve na biso oyo bolimbisi tokoki kosala biloko ebele bambisi kasi solo tozali kosenga kaka na gouvernement na biso bafongola mitema bayeba kosalisa peuple po mokili ese échanger mokili eza lisusu ndenge ya kala te ndeko yo na pouvoir pozwa mbongo o se enrichir kaka bandeko za kitoko te
Donc, merci mingi na ndeko les etambo na bandi bandeko bolandi pena na bilili ndenge leki. Vraiment nzamba pambola yo honorable les etambo na musala ozali kosala toujours lisu likolo ya lisu vigilance na mwana Congo ozalaki wana eli peuple mutatindaki yo ke nosala musala tala ba honorable biso tolingi ba député ya solo ezate ke tomona ka député baza kowela minembwe ba député baza kowela makambo za koleka na ba Congo lelo baza koteka ba terrain ba député bolobela yango pe ba Congo pe mikolo koya to kolobela likambo oyo ya sujet ya ba terrain oyo ba Rwandais bazali kosomba na ba Indien ndeko les etambo telemela likambo oyo yango tozo kobeta sete na ba Congo nyonso botika koteka ba etara minene minene ba paya basombaka yango ba juif ba botolaka Palestine kaka boyi basombaka malembe ti lelo Israël ekoma munene. Faites attention na bino ba Congo bosala angele ya koteka ba etare ya ba terrain même kuna bandeko na biso ya Bandundu bandeko ya Kasai bandeko ya Katanga bandeko totika kote tobatela mabele bakoko batikelaki biso soki tobateli yango te tokozanga mboka parce que baza kokota se kokota virus eza kokota bango baza koya kobotola ba terrain baza kokota baza kobota pe baza kobotisa pe biso bana na bango bokokoka so kobenga na bango te esili bokoka te siko bino moko boza kokima boza koteka ba terrain etara munene oteki ata kutu Congo oza munene mais eza ya bakoko na biso biso moko fo togere Congo na biso ndeko eleze tambwe honorable eleze tambwe telemela pe likambo oyo telemela likambo ya koteka ba etare bato oyo baza koteka ba etare ya minene na ba Congo na Bandundu partout na RDC totika kotekela bapaya baindien jamais nga congolais nakoke na Inde nakende somba etare moko ya monene na kati ya Inde bakoboma ngai me biso oza kosala yango na Congo balibanais indien lelo akomi ye pa komi chef coutumier mais c'est incroyable bakongolais bana bakongo nini mutu nini boza wapi hein boza pena wapi boteka betara ba chef coutumier boza wapi boza koteka betara merci mingi ya solo bandeko vraiment tozali koleka na biso male na suka masolo na biso toleki bongo na likambo etali UDPS ezali parti oyo ya président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton secrétaire général ya UDPS ye wana Augustin Kabuya azali na katikati na biso bozali komona ye bandeko na ngai boyebeke ya solo UDPS depuis Fachi akomi na pouvoir lelo oyo tozali komona bazali changer kaka ba secrétaire général na kati ya UDPS eza kosala bato passe Augustin Kabuya lelo balobi ke ye lisusu te il faut balongola ye bokomona marche oyo basali baye ti na siège ya UDPS po bapanza yango na bandeko ya UDPS combattant UDPS batomboki balobi trop c'est trop pour na bango balobi ke ndenge nini bango baza ko se retrouver te oh là là mboka Congo bandeko na ngai bandeko ya UDPS combattant balobi bango baza ko se retrouver te depuis babanda ko telema na limité ti mokola lelo baza komona kaka bana ya ba dirigeant ya UDPS bango nde bato bazokoma kaka bakonzaka biso ndenge nalobaka na bino bandeko Congo le Congo appartient aux Congolais baministre na biso bapoliticien oyo bazosala politique bandeko bokanisa te ke na lelo toza na 2022
tina 2030 kaka bana na bino bato bakokonzaka biso kaka. Mobutu bana na bango wana lelo besoin na bango na pouvoir. Mais Congo alobi ekosimba te. Pour lelo tozomona bako changer batu, mais bato ngo mona ka bana ya bakonzi wana. Bana ya bakonzi wana kaka bango batu bazokoma na ba pouvoir. Bango ka bazozwa ba mbongo et puis bana o bango bakobota bango bazo penser que bana na bango wana bakoya pe lobi su na Congo po bakonza Congo. Iya o balima pena balobaka iya ekosimba te. Po biso pe na poto tozobota bana na biso pe bazotanga awa. Bango pe baza na droit lobi baya pe basala na Congo. Congolais nous surtout na diaspora o ayaka asali plus de 20 ans 30 ans 40 ans azana mwana taso ya 30 ans 20 ans. Bana bango pe lobi batangi pe ba classe awa baza na posa pe lobi baya kotanga baya kosala. O pe basali ba métier bayekoli ba métier lobi baza na droit ya kofongola pe ba entreprise. Donc bon ça na bino ba politiciens congolais. Toza ko telemela bino parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc tozolo ba na président de la République en tout cas il faut qu'on tala batu oyo qu'on nommé et surtout tozo boya babiloko oyo ke ministre oyo neto moni baati bana na ye ba neve na ye neto landi donc bandeko bango nyonso tout bazana ba poste ba juju ba poste. Mais c'est quoi ça mboka Congo pona nini africain aba africain to fongwama to fongwama to pesa bomengo wana ezali ya yo moko te ya bino te. Bokotika kaka yango ata ozwi yango 100 milliards de dollars na Congo mundela ko botola yo yango. Oyo ko bomba ngo na poto bako botola yango. Mundela yebi ko yibi yango. Oza muyibi. Mundela yebi ko zo mérité te ezali ya yo te. Ato tongi ba immeuble na Champs-Élysées. Bako botola yango le bien malaki. Ato tongi ba immeuble na Dubaï bako landela ka yango. Ba saoudien to ba qatarien wala soki ba ndeko longa bako botola yo yango. Yango tozali kosenga na ba politiciens congolais bo fongola mitema bo kabula richesse wana na ba peuple congolais nyonso bo tonga banzela ba immeuble wana bo tonga yango na Congo bo laksa bo tonga ba entreprise ba ndeko na bino bana na bino ba peuple congolais bazwa misala na kati ya Congo. C'est ça le problème qui se passe. Pourquoi bino ba africain bolingi te bomengo ya Congo ba congolais bali yango kaka bino bosali groupe skill na bino nde boliaka ba mbongo wana. Yango bandeko na ngai botala Auguste Kabuya lelo kaka bato ayaka wana o bakumisaka ye balukeli balingi ye lisusu te balobi ye fa démissionner. Nana za na problème toza koyeba te. Mais ezali droit parce que ba combattant oya IDPS baza pe ba congolais eza droit na bango baza komona ba réalité eza ya kokosa te eza likambo ya kobanga te bandeko. Nous sommes des Congolais. Ngao na lobaka ngo liwa na signal na ngai mais na koloba po na Congo. Je dois parler parce que nzamba pesa nga munoko. Ngala za mona fumu kimbangu kombo ezali vérité. Vérité yango to bengi kintwadi. Lisanga. To fuko loba vérité po tozala lisanga po to tonga mboka na biso. Bomengo ya Congo ezali kaka ya bino te. Biso nyonso toza na droit ya kolia bomengo ya Congo. Nga banda na bota mati na koli na komi na poto na yeku na poto na force na mbongo na ngai moko. Na tikali kolia ta enka ya Congo te. Ndeko pozola na nga na ndimi te ke yolia mbongo ya Congo. Mais awa na kati Allemagne banda na ya na lie mbongo ya Allemagne. Balima bapesaka nga. Soki nazo sala, oui, mais naza kofuta ba impôt, mais avant na banda ko sala. Bandeko na nga Allemagne kopesa mingi bokoloba ke non parce que eza droit na yo vie sociale mais bandeko droit wana pona na Congo ezati. Bato pe basalaka. Ba réfugié pona bafutaka bango te.
Poni vie sociale ezati. Vie sociale na biso mbongo nyonso to ya biso ba congolais, ba politicien ba balia kango. Pour salaire à président yeba na kati. Ba ministre na biso tala ba mbongo bazwa. Ba 100 000, ba 200 000, ba député ba 21 000, ba mbongo ebele. Mais ça mbongo social mbongo ya peuple congolais. Boyo kata mawa. Bande kolanga pena pona polemiser malobate tolanda bilili bongo na ndenge ba combattre IDPS ba telemi ba lobi ka solo Augustin Kabuya il faut démissionner na poste ya secrétaire général ya IDPS tolanda bilili. Toujours Léon Souka, Kabuya Longwa. Yo, veta. Kabuya dégagé, trop c'est trop. Longwa, biso ba ike toro souffrir te. Aujourd'hui nous même conscient. Malem oh. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi bilili bandeko ba politicien ba ministre vraiment en tout cas président de la République Fachi Beton vraiment ngana lingako mingi telemela likambo oyo ba pose oyo pena bozali ko pesa bana na bino nyonso tout vraiment ça fait mal na génération ya lelo autre internet est ouverte tozali ko mona makambo nyonso tout ndenge zo leka polele. Ça fait vraiment mal. Eza ko bomba te, eza ko banga pete, to koloba yango vérité, ezali pasi to mona bana Augustin Kabuya bazo ba poste, to mona ke bande kwa IDPS bazo telenga na banzela na ba moto na bango, misuku ba yaka na makolokolia malunga ezali te. Pourquoi pas qu'on crée une entreprise mbongo nous soza ko bunga na Congo. Boko créer ba entreprise te ba malala ya ba ji bonjour ba Congolais boton si bango na kati boko créer ba entreprise te ya ba manga ba jia ba manga ba malala tozala biloko na nyonso tout ba ananas ngala zo comprendre ba Congolais te vraiment bandeko ba Ganaye bato sala yango kutu ba Ganaye kutu bato basala yango bato ka ba na poto awa bato ka baye na poto bazo luka mbongo na bango na bakayu mais bazo sala pe ba entreprise on nzamba pamboli bango biso ba Congolais nzambe soka pamboli yo ozo ke ça la flat pesa mabete za bien pona batu esika ko koma to vandaka mais loko nécessaire il faut qu'on crée ba biloko oyo et yaliki ya solo eza ko diminuer chômage en mboka surtout ba politicien o tozo ko telemela bino mbongo za ko yibeleki mingi tala lelo guerre yango zali ko ya na kama wakutu guerre yango ko mata na bandako na bino te kaka ba innocent bazali ko kufa ba mapinga bazali ko zanga biloko ebele mapinga na biso faut bazala toujours bien
Mais tala bandeko na ngai ndenge mapinga za kozanga biloko. Parce que les politiciens na bana na bango, na ba neve na bango, ba cousin, donc ba comme ça Congo neti ndako donc ndako ya ba koko na bango ko. Congo za ya ba Congo, ya ba Luba, ya ba Swahili, ya na Bangala. Biso tout ba Congo nyoso manyanga, ba Lefu, Bambala, Bayanzi, Bayombe, Bamboma, Baluba, Batetela, biso nyoso Muswahili, Mungala, Mumbunza, Mongo, Anamongo nyoso, Congo za ya biso. Toko tika te kaka groupe skill moko boye, kaka bino kaka batu, bolia kambonga Congo. Oh non, trop c'est trop. Trop c'est trop, merci Mingia Solo, toleki na biso na page oya Auguste Kabuya, secrétaire général ya IDPS. Donc toyebite soki osuka ndenge nini bandeko, vraiment toyebite soki osuka ndenge nini na likambo oyo balobi na ye a démissionné, nzambe aleka na kotia kimia kasi ya solo kimia ngo kokota ndenge nini pamba te pasi soki eleki bandeko pasi oka toza komona na Congo bozela mokomusu bomona révolution ekosala kaka na Congo ndenge papa Ngwanda aloba olinga te okotelema olinga te okotelema. Donc Congolais nyonso tout ata oyo aza na kati ya ba groupe de réveil bakotelemaka kaka pasi oyo oza kokende oyo bandeko bapoliticien faites attention. Faire attention aux politiciens congolais. Bino bomona ka bandimi wa bakena ba église bozela bakimbangisa babandi da ko telema bozela bomona pena ki mukomususu bakimbangisa babiki ya tour oyo trop c'est trop basangani na ba groupe de réveil babimi libanda bitumba ko bimana libanda bino na bana na bino tokoyeba so bokosuka wapi. Matondo mingi ya solo bandeko pona kosukisa masolo na biso tozali ko souhaiter vraiment mes condoléances au toyokaki ya ndeko na biso Kalala Omotunde Kalala Jean-Philippe molobeli na biso parce qu'azali écrivain chercheur oyo azali ko beta sete tango nyonso na ba chaîne télévision nyonso tout oyo ba français partout. O azali Guadeloupe ye wana azali na biso na mopanzi kuna bandeko na ngai papa na biso Omotunde azali lisusu na biso te ngai moko sale ngai pasi tango na yokaki yango parce que natalaka ye mingi nalandaka ye o pe afongoli biso pe makambo ebele mpona makambo etali Egypte pe na makambo etali biso bayindo ndenge développement na biso pato wuta ndenge mundele akosa biso ndenge azwa ba écriture na biso ba bible akoma ayiba ba écriture nyonso to ya biso ba yindo ye mo akenda kokoma yango abebisi ba tradition na biso ayeli biso ba religion Omotunde aloba biloko wana nyonso tu ndenge baboma Antodio po abimisaki secret ya Pharaon nyonso tu bazalaki batu mwindu et surtout mingi babantu ndeko papa na biso koko na biso Antodiop baboma ye akufa lelo totikali kaka na papa Obenga oyo azali bongo Congolais ya Braza pe tozalaki na Omotunde misusu bazali bamama na biso ya Guadeloupe pe bayali ya Haïtien bazali ebele kasi ya solo yende Omotunde ayebanaki mokili mobimba bapanafricaine baza na kanda ya kosakana te na bapanafricaine baza na kanda ya kosakana te na koyoka liwa ya papa na biso Jean-Philippe Omotunde Kalala
Yekuta zwa kombo ya Kalala. Pambata mona ke Jean-Philippe Alongola yango. Azwa sikoyo omotunde pe abakisi Kalala. Webi ke Kalala soko tali omona ngo ezaka pa na biso na Congo pe na Zambie. Pe na Angola pe mwa Kalala yali. Mais Kalala ezali kombo ya ba Congolais pe ya ba Zambien. Donc bandeko na ngai papa na biso omotunde aza lisusu na biso te, vraiment en tout cas que son âme me repose en paix. Mais ya solo boko mona bilili moko ya moke tokotela bino ezali na ndeko moko ya mwasi ya congolaise azali bongo panafricaine, vraiment en tout cas azali ko telema pona ko telemela pe ba droit ya ba congolais et surtout la biso bato mwindu ya kendaki bongo na ambassade ya France kuna na mboka Congo pona ko lakisa kia solo mais contente na ye ndenge liwa ya omotunde balobi kia solo ba français bazali bongo dedans bango bato basali kia solo omotunde atika mokili ya Nzambe azonga na mokili ya molimo que son âme repose en paix bakoko na biso bayamba molimo ya papa na biso kulutu na biso omotunde Kalala tolanda bilili bomona ndenge ndeko moko ya mwasi ndeko na biso ya mwasi vraiment nayebi kombo na ete mais kasi solo Nzambe pa pambola ye na komba na ye azali kobunda atake panafricaine. Merci mingi na Kemi Seba o bazo sala pe mouvement belé. Merci mingi na bandeko nyonso tu ya ba congolais oyo bazali kobunda vraiment bitumba kitoko oyo pona likambo tali biso ba yindo Nzambe apambola bino tolanda bilili bongo sima tokoleka na kosukisa masolo na biso. Olingo nanga ya bakoko, olingo ya sukateo, olingo nanga ya bakoko, bakolo baba kolembe, olingo nanga ya bakoko, baboma kimbangu konanga, aleluya, basasine Kalala konanga ye. Pardon, chef. Nayoki. Alobi kanga biloko kende ndeko tika kosala tika biloko ndenge wana zela kana batamu tozali na droit ko filmer yo ndo yebi wana non zela tozala mabele na biso baboyi te mama naza na droit ko filmer awa bapekisaka te za ambassade baboyi te mama zela kana batani nini oyo esengeli na yango ndeko respecter nini bande na wa tozana vula mama tata tozana vula ngana sala musala ba ko na yo ko sala na sala yango donc si sanga toucher te on comprend yo sala musala ngai musala na yo ezakuna tata musala na ezakuna na li tika bongo boleka alobi boye tika bongo boleka déjà les 14 baba kuzwa la police voilà là kende bokende bokende problème OK tomo kende ena lobi kete kangana no nini na yo ndeko kwa ni resistance moko za ntina bongo soki bakangi telefone omoni kete bakangi oli telefone zana kanga ngai eyo naza na ambassade ya France kaka bandeko na biso oyo tozali kolobela ngai oza traître ngai nazongi awa pamba te nazongi na mabele na ngai mpona kolobela eza bosolo 3 jours oyo bino bolukaki mpona kosala oyo ezali manianga mpona tata na biso Kalala omutunde ifo bomituna omutunde Kalala mandalala bolingo na biso na bakoko bolingo ya suka te o
batikaki pafita mpo na ngai aleluya batikaki mbangu mpo na ngai yeya o batika bandeko tozokoba ngai bokangi nzela na ngai bozoluka ngai na lolenge nyonso bino bandeko na ngai bazotinda bino mpo bokanga ngai boluka botika ngai na nzela ya bakongo nazongi na ambasadi oyo bino bosala oyo bolingi bosala mpo na ye mpo na batretre na ye mpo na batretre mpe na basoi-disant mindele oyo bazolakisa bato fasi ke baza malamu kasi bazoluka koextermine bato nyonso bazoloba bosolo kasi atandele likambo nyonso ezalaka na suka na yango ya filme ngai baluka likambo nyonso ezalaka na suka na yango likambo nyonso nazosalaka mpona bakoko na ngai nakolemba te nazotela kobenga la polisi bango kuna ngai naza awa lokola ngai nayokaka mpona bandeko na ngai kaka bandeko na ngai oyo ngai bakulu na ngai bazotinda nga nasala mpona mabele na ngai kotambola malamu kaka lememe bandeko wana bandeko oyo bazokomaltraite bandeko oyo bazopea sufi bandeko oyo bazotokola bandeko oyo bazokoboma babiso oyo nayeyo naye kotalisa toza bato nzambi toza bato nzambe ntango yango oyo likambo na ntango na yango eza ntanga moyindo tata na biso kalala omutu nde azala mowei azali mpa kozalaka azongi kotalisa maloba ya bosolo oyo boyebaki te ntango azalaki na Egypte kasi na nzoto lokola botikaki ye bokangaki ye na France oyoki basusu yango kasi mokolo wana nde zamba funukilenda tinda yenga na ambasadi awa mpona kotalisa bino botika bayindo moyindo aza esklave mutu te moyindo azali kopesa bomoi na mutu nyonso moyindo aza mowumba mutu te kaka bino bandeko oyo bozali kolia bambongo ya babatsora te bozali komaltraite eza bandeko na bino tozali awa likambo nyonso ezalaka na suka ngai na telemi bobenga batretre bobenga bayindo lokola bokomisa bango bayuma me baza bayuma te baya kokanga ngai na plesi botrike ngai na nzela ya kozonga na bakongo nayebi nyonso namonaka mama na m namonaka na UDP naza na ambasadi oyo ambasadi toyebi eza po eprotege me lelo bandeko na biso batie bango bakomi lokola ke baboya ambasadi biso tolanda me nana koyebisa ngai teke ambasadi eprotegaka nana koyebisa ngai teke toza mpona ambasadi nana koyebisa ngai te tozali awa liboso ya ambasadi po eprotege biso nani me lelo awa kaka bandeko na biso bazotelemela biso bakosala 9 minutes talela ngai eza mabele ya bakoko na biso bandeko na biso baza na France mingi bokoya kopesa bango mikanda na bino bozoya na mboka na biso sa mikanda bozodomine mabele ya bakoko na biso bokomisi bandeko na biso baubu bokomisi bandeko na biso baesclave botie division na Rwanda na oyo ezali Congo koko Rwanda na koko Congo baza loposo moko me ntango oyo eza ntango bokolo ntango bolingo ntango bomoko oyo ntango bosolo ntango bolingo ntango malamu bomata bokita tout chemin de mène fait encore en Rome tout chemin de mène fait en Rome c'est un fufu okende boye kozonga boye bokosuka kakawa moyinda kotikala kozalaka esclave na bino te moyinda kotikala kozalaka esclave na bino te oyo eza mabele ya bakoko na biso ya kipavita oyo eza mabele na biso bomata bokita na 9 minutes oyo nazoloba ambassadeur po bakobenga lisusu baya kokanga ngai benga noki paske tout autour ya bapolisier baza ngai naye mpona bamele ya koko na ngai naye mpona babosolo botika biso tozala na bolingo na biso po ezangonga bolingo yo oyo ozosakana na bakoko bazoyuzu yo na lolenge ya anglais balobaka baza koutilize yo osakana na bokoko olati yo ezali bokoko me opesaka nsima na
naza koyebisa yo bisika ozali lelo minute nazosala 9 minutes nasali yango na mokolo ya kikasete tata kalala yaya kipapita kokoma ngongele tata lumumba omimonisa bayindo basepela bato nyonso balingi bolamu na biso te bakweya toza baesklave ya mutu te ntango ifikamene ntango ifene nga nakoki kobanga mutu te yango lokola bolukaki nga na ndenge ya kuku nga naye komibimisa na pwasa bosala bolingi bosala bino bolingi bosala bana bitila me na mabele na nga awa mundende oyo atambolaka malembe malamu te akomona bimono meso tozala bakake bavula bamoto biloko na bino nyonso ekokangama bino batreke okokende longo na yo oyo okotambola na bamakambo bana bakoko ozwi opesaka nsima ozokodefie bana bakoko mpona nzela soki oponi nzela te biso bana bakoko tokoponelo nzela po toza bato nzambe nazosalisa bato oyo eza ambassade ya France oyo eza ambassade ya France eyebi makambo nazoloba oyo bandeko nanga motu bayebi te kasi naza koloba chiffre 9 ezali 243 ezali pamba te na ndata mabele na ngai yoko oyo ozangi boyebi yoko oyo ozangi bolingo ntango yangoyo ngai na ye tata na biso kalala mandalala kalalako eza mutu oyo alalaka te na nzoto akolota te na ye kalala mutu alala deja pongi oyo bomonaka te alobelaka bino makambo boyebi te ayebisaka bino bainspiration ya makambo amonaka te azali mowei akufaka te bakangaka lilingi te bakangaka bilima te bakangaka bakisiki te bakangaka bopepe te bakangaka mai te bakangaka moto te kasi yo oza matoi mangombi oza kodefie bakoko kozwa baora ya bana nzambe akumutulengo ya bosolo okende kopepa ngo mindele na ngonga bosolo oyo ozoyeba te azolinga kende na bino nazali awa kobenga ndenge bomesana kobenga me nazali awa mpona bosolo mpe malamu ata voi ezokokata na nga ata kozokokontinue kosala bisalasala na bino ata nakomi boye akolobaka eloba bakoko na nga yo bisika yo ozali nazali na bino bato bazokufa te misio na ye eza nini misio na eza lokuta misio na okobondelaka mindele misio na okozala traite ya bayindo ntango isikame tala filme awa ambasade oyo bakoko na biso nzambe akoko na biso kongo dia totila toza koloba toza kokontinue koloba moto akobangisa motu te po eza mabele na biso soki bokanisi bobomi oyo ezali moto bobomi motu te bobomi kutu ye te mpo aza mowei kalala soki bate kalala ako eza moto alalaka te arezaka te bolota ifo lala ye kalala babetele bino kode balobi omotu nde batuni o mutu nde aza mutu te aza kalala aza maweli akufaka te matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi ndeko na biso ya mwasi pasi na motema komona ndenge vraiment ndeko na biso azali kotelema mawa na papa na biso omotunde kalala nzambe ayamba molimo na yo na komba na yo oyo yo osali vraiment tokobosanaka yo te tokotangaka mikanda na yo ntango nyonso mpe tokotala bavideo na yo mpo olakisi biso makambo ebele mpona loposo moyindo yango biso bayindo tobeta toujours na YouTube omotunde kalala bandeko bokotala makambo ebele oyo ye aloba mpona biso bayindo mindele bakosi biso mingi ndele bakosi biso mingi bareligio na bango bamemela biso eza ya lokuta eza nango teke toboyi yo bareligio ya mindele mekasi eza ya lokuta mindele bayaki nango mpona profit mpona biso bato mwindu badestabilize biso babebisa batradition na biso kondima na biso
yango mundele ayaki nango yango moti lelo biso bato mwindu toza kobonga te parce que bamindele bango moko baya na nzela na bango balandaka ya solo soko tali mindele lelo basalelaka mpena yesu ti mindele basalelaka franc-maçonnerie na bapape bango tout bandeko na ngai c'est incroyable mais bamemeli biso kuna na partout na monde pa bakolonisa bamemi jésus na bible na bango bayiba bapage elobi nango motunde bayiba bapage bakotsa Constantin roi na bango ya kala Constantin soki na ba 350 wana asalaka makambo yango donc bato bandima na bango eza problème te biso lokola bana bakoko totikalaka na mfumuki mbangu tozokontinue linie toza toujours na mfumuki mbangu na biso tokoboya ye te toza na ye mais tokoresir parce que toyebiki ya solo suka nzambe akolakisaki ya solo l'homme noir moto aciviliza mokili oyo baomotunde bakei kasi baomotunde mosusu bakobima anta dio bakufaka omotunde ayaki papa obenga ayaki bakokende baza koya kaka tomoni ndeko ya mwasi lobi po omona ye wana akotelemisa bakongole ebele na kati ya Kongo donc mindele bakosi biso mingi donc suka ya baoccidentaux ebandi kokoma ebandi kokoma balinga te lobi puissance ekokendeka pa mosusu ti suka ya mokili puissance ya mokili kozonga kaka pa l'homme noir parce que ye nde ebandeli mpe suka nzambe azali mutu mwindu bandeko na nga bondimela ngai oyo akotya tembe atie na ye tembe me nakoyebisa bino ke mindele bayebi pape bango mongo ntango babimisaka papa sika babimisaka jésus ya mutu mwindu oyo bamemela biso te mpo oyo bamemela biso ya lokuta aza acteur ya filme. Merci mingi ya solo, que son âme repose en paix, papa Nabiso Jean-Philippe Omotunde Kalala, Nzambe ayamba mulimo na yo, Kimi Nzambe za na libota na yo, kuna na mboka Guadeloupe. Merci mingi na ba panafricain, Kemi Seba, pe batu nyonso to bazali ko bundela vraiment mabele na biso ya Afrique pe ya Congo, Nzambe apambola bino. Bandeko pona kosukisa tokomi na suka na masolo na biso. Abonnez-vous. Bandeko abonnez-vous na Congo Alenga TV. Tokoyela bino kaka masolo. Chaque vendredi, émission oyo banda koleka. Bandeko, chaque vendredi to banda koleka émission oyo ya ba résumé ya makambo nyonso surtout eleki na mboka na biso pe na diaspora. Pona kosukisa bandeko na ngai koseka oyo ezali likambo ya koseka ya solo balobi ke soki ozwi mwasi ozwi bonheur ndenge bato balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bandeko na ngai video bokomona ezali bongo na ndeko na biso ya Congolais ya Kinshasa ye bongo na kati ya Brazzaville kuna sika akende koluka ka moluka akei kokutana na ndeko moko ya mwasi ya Congolais ya Brazzaville. Kasi ya solo bandeko boyebi ke Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe na Congo Angola biso nyonso touti na libota moko ya Ntsaku, touti na libota ya Mpanzu. Donc touta biso nyonso tu na libota moko bandeko na nzinga. Donc bandeko na ngai tokoki kokota na ba polémique te ya ba politiciens parce que les politiciens congolais oyo lelo basimbi Angola na Congo Brazzaville oyo Congo Kinshasa bango nyonso bakoma na bango manipuler na ba occidentaux. Bango bato bazotia biso peuple na mobulu nyonso bozali komona ko faire souffrir peuple et puis kotia biso na boyokanite biso na biso entre temps tozali peuple moko. Bokomona ndeko na biso ya mobali soki mpe ezalaki likambo nini toyebi te mais niveau oyo mwana mwasi wana azali kobeta ye aboboli ye makofi na ndenge akosakana te
pe aza kofinga ye congolais yo moni yo ga zairo ya pamba azali kofinga ye yo kosakana na kobolo yo pena kitoko aboti ye pena abeti ye pena oka pena abamboli ye pena makofi oyo ka eboka abeti yango na ndenge akosakana te aboli yango kobolo bandeko pasi pe mawa komona ndeko na biso ya mobali ndenge baza kobobola ye makofi na ndeko mwasi ya Brazzavilloise bandeko sali bamama pasi bapesaki nga sujet yango kasi ya solo yango tolekisi yango kaka na émission boye mpo bandeko baleka komona bamama mpo na nini ata ozali makasi oyekoli judo okobeta mobali na yo mpo na nini bandeko na biso ya Brazzaville bamama na biso ya Brazzaville tozali bandeko biso pe na kati ya Kinshasa tozali pe na bapapa oyo babala pe bino soki babeti mama moko ya Brazzavilloise ndenge wana na Kinshasa na bandi bakongole pe ya Brazza bakolinga te bakosepela pe te donc biso pe bakongole ya Kinshasa tosepeli te tolanda bilili mpo tosukisa émission na biso bomona ndenge baboboli ndeko na biso ya Kinshasa kobobola makofi na koseka kasi okoseka te ezali pasi tolanda la bilili matondo mingi ya solo bandeko masolo na biso epesami na ndeko na bino Chora de Sulanga Kongo Alenga merci mingi na Raf Bardol na kata Suisse na molonga na yo bambote mingi merci na kulutu na biso Clara de Bruxelles mbote na Pepito Kilala mama présidente Elkin ya Eroga Lisungi mbote na ndeko Eliezer Tambwe pe mbote na Lisu Polele napesi mbote na bandeko nyonso to boko partager pena vidéo oyo nzambe akopambola bino et puis bos abonner na Kongo Alenga TV merci mingi na bandeko nyonso to oyo penza joyeux anniversaire na Chombe de Bundes joyeux anniversaire na yo nzambe apambola yo mbula moko so ebakisami kimi anzambe ezala kati na mabota na bino merci mingi ya solo ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga Chora de Sulanga tokutani bongo mbala ya nsima nde tokosola lisusu masolo oyo nakomemela bino botindelaka biso basuje tozali wana mpo na bino nzambe apambola bino tokutani bongo mbala ya nsima ingeta matondo mingi Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Sulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, Sala, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On tranquille, on tranquille, on tranquille. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On tranquille, on tranquille, on tranquille. Was ist da draußen läuft zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba derrière.